Ah, kasi Yemba, ozalaka na yo très impoli nana yebite ete mame pelisa zanga botosi koleka. Oh, kozanga botosi ekomi malokumu mpo na yo? Ha! Oye, esengelaki kutu, ozala na esengo na ndenge na ye epai na yo. Yo na papa mbala bosundolaki ngai na l'hôpitalo. Bokanisaki lokola COVID-19 ezwaki ngai nakokufa. Bokanisaki bongoti. Bokanisaki na kokufa na COVID. Te mame pelisa, soki otunaki minganga, balingaki bayebisa yo ndenge tomipesaki mikolo nyonso po obika. Oh, lokola kaka nazolota kasi mame pelisa, mbula moko elingi ekoka banda makambo oyo esalema. Nalingi naloba banda okotaka l'hôpital po na COVID. Ah, okangaka penza makambo malamu. Kasi ngai kaka tango na bimi l'hôpitalo, nakomi mosakoli. Naza kutu na tempelo, bandimi. Ya solo penza nazolota. Tango obimaka l'hôpitalo, oyaka epai na nga kaka boye. Obeta tanda kote, nzambe na ngai, tosololaka makambo oyo. Ah, oye, okangaka penza makambo yango nde penza eloko na lingaka epai na yo. Olobi ya solo, banda na sekwa, oyo mbala ya minei na ye epai na yo, kaka bongo, na beta kanda kote, pe... Oh, ya solo, totika nanu maseki. Ah, eza mbala ya minei. Nyoso wana lingi koloba nini? Shhh! Kotomboka te. Minei ezali motango na ngai ya lisakoli. Bankoko balobaki na ngai. Epelisa, okokende pa ya oye mbala minei. Bongo na mbala ya minei nde, okoyebisa ya lisakoli oyo. Okoyebisa oye, aya kokota na tempelo na yo. Oyo ezali manaka ya Abe Communication na lisungi ya misolo ya ambassade ya Suède pe na lisalisi ya Internews.